balance mais bon na cheyu batunere bakoti awa bina filaza na makambu. Merci beaucoup à toi boss à moi Yannick Ndulu yene makambu na niva mikili wana kati tumba la baronne yo bena mikolo jutu nanga yo ndo pesa nga makambu donc eza nango kaka balance mais bato nyonso bakoti oyo bafuti mbongo bato nyonso bomona bakoti oyo bafuti mbongo mpo batalaka balance David Wembe na présence bongo ya producteur ya bina filé docteur Matubakana donc yem tazo betisa bina filé na junior donc lobby aweza heroïne docteur Matubakana koti makambango docteur Botard bonoit muito boa noite bonne santé santé zabe no moninga na télé na ngolo nzambe docteur eloko nini esali yo obet sabina filé na junior bon nalingi musique mingi namoni bina filé na kata terrain bato basepelaka mingi na bina filé bana kimbangu basengaki ngai balobi keno te toza na posa ya moto wana aya kobetela biso awa bon lokola naza moto ya bato nasepelaki mpe na idée wana bona lobi mpona sola na mwana mai nabengi tosololi tokopere azwi moke na ye tobengisi ya ye donc lobi mercredi le 9 février akozala na biso awa à partir ya 18h. Est-ce que donc opesi bina filé mbongo na ye to ezaka kaka bosangisa bowela mbongo porte loba vérité bato baotala ndenge kolobi docteur Matubakana aza mpenza docteur et puis docteur na nyonso donc docteur Matubakana apesi makambo na ye mais nakoannonce bino nouvelle mosusu bina filé azozonga awa na fin ya avril akoya awa na mouvement na ye mobimba na kase ya docteur Matubakana. Dans la minute oyo bata Luanda Angola bayebaka docteur komi producteur bon tozobanda makambo tobandi makambo bina filé abandi makambo toyemta fongoli nzela donc kala mingi te bozwa basuite mosusu ya part ça tobanda okende États-Unis toke Europe tozwi bamisi États-Unis tozwi bamisi Europe toyi na bango na Luanda bana Luanda nawebisa bango ke bazala kimia bazala civilisé bazala na ordre mais makambo penza ya docteur Matubakana ebandi kaka te bakomona bamisi ya ndenge na ndenge banoya na mboka na kombo ya docteur Matubakana VIP ezali na 15 000 kwanza donabi ke bana Palanka bana Kimbangu bana Mabor bana Rocha bana aéroport 15 000 kwanza c'est rien donabi ke bafuta ba 15 000 kwanza na bango na VIP bato ya pourtour bien chereza na 4 000 kwanza nabi ke bakofuta yango na pepele nyonso notamment bambote na bato ya yo bon liboso na kopesa producteur Bible Nzoko peto na telemi wana okakozwa ye Bible Nzoko donc ye donc bureau propre Bible Nzoko producteur donc aza wana na bamasa na ye Bible Nzoko aopesa mpe makambo donc alobi vie aza moto alingi misiki mpe mingi Bible Nzoko to ye moto apesinga posa wana keno tobetisa bina filé awa Bible Nzoko donc soki tovandi awa eza mpe mpo na ye Bible Nzoko donc ya na ye docteur Matubakana apesi moke mais Bible Nzoko moto asimbi organisation Bible Nzoko donc docteur Matubakana apesi nde makambo azwi moke na ye na poche abimisi mais lokumbu apesi na ye Bible Nzoko. Merci docteur merci docteur merci mpo na bino mais mpo na bino mpe nasengeli bino mosala malamu baimage ya bien ekosalaka naza na bino donc baconcert nyonso na ozwa susu bato ya bilili mosusu te kaka bino donc bosala biloko ya malamu bilili ya malamu son ya malamu na osepelisa bino. Merci merci Carlos Bonoy c'est David Wembe. Bonne santé mon frère. Ouais santé c'est bon Carlos Kabalo balance apamba bina filé et comme payant bato bazokota mpo batalaka balance omoni onde nini ebisaki bino orchestre ezalaki ndoki ezala kisi ezala succès mais nayebi ke tosalanga première émission nayebisa ye oyo esimbi te basonga bafabrikas ebina file ndrangeta akontinue chemin na ye
Oyo musique esimba te bazonga pa Fabrikas. Basonga. Wabanani. Bébé Bouchou. Claveriste nani. Obada Sanja. Adada songa. Ibrahim Piana songa. Ah? Ibrahim Piana songa. Bonot. Papi Sakata ngamona yoki bina file ndenga zo benga yo président. Bato ba côté belé na balance ba futele yango mbongo. Omoni on deveni. Oh. Mais c'est pour le moment. Alors qu'est-ce que c'est pour moi ngona. Balance pas ma bato ba futela mbongo ba koti. Yo momoni opandisa mo. David. So you to biso pour attendre comment on junior. Donc Obanga mabea justement bajonso ba lobby boyoka musique ya solo oya bina filé leader à génération na e donc boya va confirmer donc ya mingi kolobezati Titi na malini ya Luanda magazo beta ba 12 yembe abeta ba 12 mais tout le reste personne na ye Titi na bonoit présence na yo na balance à pamba balance mais bato bazo futela ngo mbongo po bakota c'est là Titi na moni ondeni. Ok, c'est un succès. Ah? Ok, c'est un succès. C'est un succès de Mangayate et un succès envoyé. Accompagne que Mbama a un papa social. Bah, bon, évidemment, ça l'aura bien. Ils ont bureau, ça l'aura bien. Il y a marre de Nyon. Attends, aux hommes, ma peine à yo. Oui, il y a mayo, potopo mayo. C'est la famille. Bongo. Mbote la ngai na ndeko na konse tuba la puluka eve dizamboka kaba wenge Jia Majestaire Star Gondo na bosanité masa na ngai Mère Godé Kianga Mama Poniche kasi tumela baron Lajo muzomo Lajo elobi nga Ebisaki déjà makambo yango yo balance biso kitoko j'espère que bomo na bino moko toa pena na niveau balance ozosenga na bafani na biso nyonso oyo balingaka bonne musique baya lobi ndule ezali balance déjà yango yo balance pepele tokangi déjà balance ya kitoko makasi se simba kitoko je balance à pamba d'abord de Tony Bosco concert lobi to babo rebukana balance à pamba plaît bato ba sepeli ba meli balance à pamba ba kobotera billet Bosco lobi concert les années les a craqué ko Tony c'est ba kamna biso ta bana ko Tony ta bana kala o za copie na biso copie ko Tony za ababina filé ko ko Tony za monita clair trukao akato buki yango ko ba billet to sili bisao balance ya pamba mais lokola concert oza de concert donc ya balance te bato bakoti bafuti mbongo po batala balance omoni ondeni nalobi bina file oza musique taka balance ya pamba bato bafuti mbongo po bakota balance balance ya pamba ça trouve ça normal balance bafuti mbongo. Ok, c'est un succès. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. L'homme va comprendre. Tobu que logo. O comme la bisote. Salo et bibiso. Malba Karama Alibanda. Igal Drangeta. Maloba Charles combat à Luanda. Bakolo mouvement. Après là, je vous sommes. Yannick Ndulu déclara international donc Azana David et Wembe. Bozo sentir balance à pamba mais ma beza makasi. Et puis là par rapport toi à la balance. Et que nereni. Donc depuis ça qui va manger là kitoko. Donc balance déjà ça va, c'est que l'homme on va malonga. Ya makasi. Eh! Dans la balance. Balance à pamba botal. Hein? Babi bokeba. Mabe koti. Bokeba. Dans la producteur aboyi na ye imagine bima. Aboyi na ye piu.
merci. Bonne année. Génial. Si on va à